Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Voilà, mesdames et messieurs, liwa ezalaka eloko ya pasi, eloko oyo moko oyo esalaka ete tokutana na tata mokeli na biso ezalaka liwa. La Bible nous dit chaque chose à son temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir aussi. Donc voilà. Lilo Totsuisi, Touti Kobungisa, Papa Nabiso, Papa Célestin Kabongo, de 1934 à 2021 déjà, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Donc voilà. Papa Célestin Kabongo Boula, Azaki Papa Malamu Oto Zaki Naye, et comprenez pendant un bon moment, Oyo Azwaki, Azeki Seki Tango Naye na Sina Moi, Ilengona Bana, Bandeko Naye Nyonson. Et lilo a zongisi mo limo epai ya tata Nzambe tutaki mabele tokozonga na mabele kolo yesu je lo komo. Andi Kogo Sambe la pote Nzambe wa Bokasi bonson. Andi Malibonzali abiso bonson. Mokonzi ayamba libonzali yango na maboko mayo. Oya lukumu ya kombo ya ye. Oya bolamu wa biso. Pepo ya bolamu wa Eklezia mobimba. Nzambe tata Bokasi bonson. Yamba bile bietoti omeza masantu. Komisa mango makabo malibiki. Lokolo petolaki papa wabiso Celestin Kabongo na batisimo. Olimbisa pe ye masumu manson. Po abika. Toko bondela bongo po ya Kristu mokonzi wa biso. Obileko biso seko. Amen. Mokonzi azala na bino. Azala pena yo. Otombola mitema epai ya Nzambe. Totomboli miango epai ya ye. Otondo mokonzi Nzambe wa biso. Solo mokonzi ebongise bongo totondo botondi mikolo miso mpe bisika biso wana mosala mwa biso mpe libikili ya biso tata mosantu Nzambe ya Bokasi bonso mpe ya lobiko opesaki bato bomoi mpe otindaki bango mitindo mia yo opesaki bango etumbu mpo ya lisumu bazonga mabele esika bawutaki kasi obikisi bango na liwali ya mwana wa yo mpe osekisi bango elongo na ye
yango wana elongo na banzelu mpe na basantu banso tokoyembela nkembo ya yo mpe tokoloba ntango inson yo mokonzi nzambe wa molongo likolo na se litondi na nkembo ya yo kozana kolikolo nkembo na yo oya okombo ya mokonzi kozana kolikolo solo mokonzi ozali mosantu yo lizibali ya bosantu banso yango wana tokobondela yo santisa magonzama ye eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila ma mokonzi wa biso Yesu Kristo mokolo bakangaki amipesi mpe andimi koyoka mpasi akamati limpa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino esilisi bango kolia akamati penkeni atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso ezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina te bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai oyambi bwa biso bakristu mobombamo monene mokonzi tokosakola boyeliwa yayo tokosepela sekwa yayo te mokolo kozongela biso na nkembo mokonzi nzambe tokokanisa liwa mpe seko ya mwana wa yo tokobonzela yo bilei bikopesa bomoi bwa lobiko tokotondo nzambe obengi biso apo ya kokumisa yo tokobondela yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristo eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi kanisa eklezia ye epalangani ose mobimba okolisa bolingo bwa yo mitema mya bana bayo kanisa papa ya biso François episkopo ya biso tata cardinal Fridolin na banganga nzambe banso mokonzi okanisa biso banso okanisa mpe mosaleli wa yo papa kabongo Celestin azalaki na biso molongoli onse eye lelo obengi epai ya yo na batisimo awaki liwali ya Yesu bongo asekwa mpe seko ya mwana wa yo okanisa mpe bandeko ba biso banso bawei bazalaki na eliki ya kosekwa okanisa baye banso batikise eye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo mokonzi okanisa bango banso tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngono mosantu Maria moboti wa Nzambe elongo na bapostolo mpe na basantu bayo banso baesengano arite na bakanja bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo mpo ya Kristu elongo na ye mpe nkombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata bokasi bonso
ozali na elimo santu nzambe moko obileko biso seko. Amen. Awa elimo santu asangisi biso tokoki kosambela losambo mobikisi alakisi biso. Tata wa biso ozali olikolo bato bakumisa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo po elingi yo basala yango se lokola bakosalaka olikolo pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo limbisa mabema biso lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso tondima masengeni ate pe bikisa biso bomabe. Tokobondela yo mokonzi obikisa biso mabe manso opesa mikolo ya biso boboto na lisalisi liangolo ya yo toboya masumu seko pe makambo makwela biso te tozala na eliki ya koyoka esengo oyo olakelaki biso pe tomona mokolo Yesu Kristu mokonzi wa biso akozonga. Na yo mokonzi nguya na nkembo obileko biso seko. Amen. Mokonzi Yesu Kristu olobaki na bapostolu te nakotikela bino boboto nakopesa bino boboto bwa ngai otala masumu na biso te kasi tala boyambi bwa eklezia yo pesa yango boboto pe komisa yango libota lioko yozali mokonzi obileko biso seko. Amen. Boboto bo mokonzi bozala na bino bozala pe na yo. Na mama Kanku azalaki pe marié papa Kabongo mwasi na ye kombo na ye mama Albertine Kanoni. Papa Kabongo na mama Albertine babotaki bana 14 na bango 14 basi bazalaki 10 ou basi 10 na bana mibali 4 bango nyonso basali 14. Lelo papa Kabongo Celestin aza na nzela azokende epai ya tata atiki na nsima na ye ou aza grand-père ya 42 petits enfants na 21 arrière petits-fils. Comme musala papa Kabongo asalaki awa na sa mokili azalaki mécanicien na Ozakaf eza compagnie oyo ebanda kosala café. Papa Kabongo azalaki retraité depuis 1993 comme Mundimi na sa mokili. Papa Kabongo aza chrétien catholique na paroisse Saint-Augustin. Panda botami ti ndenge azokende akufi mu Kristo. Tala tila nini lelo baye kosala messe ya suku mpona kopesa ye au revoir. Oyo eza moke tolengelaki mpona biographie ya papa Kabongo. Bandeko boboto programme awa tosilisi messe tokolala comme d'habitude na tongo tokende na morgue po tokende kunda papa Kabongo. So toke kunda ye tokozonga esika tozali mwa mai ya malili ezali baye bakomela uvike tozala na biso elongo tokoma ti na soki wana eza programme ya mokuse oyo tozalaki nango yango wana lemepo ya kosukisa misa ya biso mokonzi azala na bino azala pe na yo. bongo na kombo ya sango mokonzi pe ya basango banso
na kombo ya bandeko ya CVB tolingi kopresente bacondoléance ya biso na libota ya papa Kabongo po ya pasi oyo eyei bongo tobwaka elikya te totia ntango seliki epai ya nzambe ye nde moto akosimbaka bomoi bwa biso ye moto asimbi ya papa mpe apesi esu bomoi bwa sika kuna mboka ya nkembo komona esala nini nzambe abokasi bonso ye mei abatela mpe abenisa bino tata mwana na elimo santo Amen. misa esili apema na boboto Tambwisa, tambwisanga, onzela ya malamu, sengelenga, nguya ya elimu, izomboka, tambwisa, onzela ya eleye, nguya ya elimu, akolula, esengo.
Boto. Abanzi. Awa ici tozali babeti biso bankulu po bazoya mpe na nsima soki ya kolela soki ya koyemba tokoki kotikala awa tie na pokwa kasi ngonga eza se ngonga po toyoka mpe mai toyeli awa banda pokwa toyoki deja mateya sango alenisaki deja biso ntango tozalaki na pokwa na ndako ya Nzambe toyoki nyonso. Nous sommes des chrétiens, nous devons quand même se tenir debout po toyebi ke nyonso eyaka na mokili moto abotama soki ya motu akufaka kasi lokola bandimi nyonso lokola bachrétien tozali komedite oyo nyonso ezokoyela biso na se ya mokili. 42 petits-fils na 21 arrière-petits-fils na bomoi na ye na croyance na ye papa Kabongo azalaki chrétien catholique na paroisse oyo toyebi Saint-Augustin ya Lemba. Tala na mokuse oyo tokoki koloba mpona moto oyo alali lelo awa. Mama te bamosusu basali klase ya bango ya mike na minene kaka na ndako na ye nyonso wana abandi kopuse bato po bato bakoma libre bato bakoma indépendant na ndenge na bango po soki apuse bango te bato wana lelo bali bazala bazokotelengana kasi na ndenge apusaki bango bato nyonso oyo baleki epai na ye apusaki bango mpo bakoma mpe bato. Donc tokolobaki c'était un bon réconciliateur qui herbe de fleurs na bango bakoki koleka mais na lomeme nyonso oviki tokende na lombango. Na mulongo toleki to bini boy Baba
Allez. Comment il la cérémonie Kabongo ou la Célestin de bien vouloir prendre place ici à l'intérieur sous les hangars de Paris d'autres. Nous voulons commencer la cérémonie et entrer à son animation. Tout en respectant les gestes barrières, bien entendu, nous portons convenablement nos cache-nez. Les accompagnants de la depuis mortelle de notre chef papi, Kabongo ou la Célestin, de bien vouloir s'installer ici à l'intérieur sous les hangars de Paris d'autres. Nous voulons commencer la cérémonie de son inhumation.
messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Nous allons à présent saluer l'impression, la mère de la dépouille mortelle et de notre très cher papy Kabomoukoula Célestin, et cela pour la toute dernière fois. Mettons-nous debout s'il vous plaît, sans exception. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Je vais demander à mes collègues qui sont à la très chère famille, j'ai l'honneur d'introduire ce petit nom dernier. Très cher papy Kabongo Boula Célestin, par cette citation, je cite: il y a des choses de plus fortes que la mort, c'est la présence des absents. Dans la mémoire des vivants. Fin de citation d'après Jean Domerson. Très chère famille, chers parents et amis, dans cette étape difficile, nous tenons à dire merci simplement à toutes les personnes présentes lors de cette cérémonie d'enterrement de notre très cher papy Kabomoukoula Célestin ici à la métropole Academia. Vous avez exprimé votre mesure, toute votre affection à votre père, à votre grand-père ou encore à votre ami. Et nous vous remercions affectueusement et sincèrement. Je cite la nécropole de partager votre douleur et de présenter à vous, sa famille, ses amis et connaissances nos sincères condoléances et vous offrir ainsi les réconforts moraux face à la douloureuse perte de cet être cher dont il faut se séparer aujourd'hui, car séparation il y a. De son histoire de vie, on fit mécanicien de l'office congolais de café, descendant de la lignée parentale de papa Chitama et de maman Kampou, originaire du village Bakwa Odia, secteur de Chibundu, territoire de Demba dans la belle et douce province clairière du Kassai central. Il avait le jour, le jeudi 30 août 1934, à Maparo. Et voilà qu'il vient de s'en aller pour la félicité éternelle, rejoindre tous ceux qui l'ont décidé, en quittant inopinement encore un jeudi, cette fois le 6 mai 2021, ici à Kinshasa, loin de ses terres natales, au terme d'un parcours de vie élogieux de 77 ans, soit 87 ans, marqué par une vie familiale de père et grand-père et pleinement comblée et de papa Célestin. Très chère famille, chers parents et amis, en contemplant la présence de tous ces beaux mondes à ce dernier rendez-vous avec lui, rendez-vous au cours duquel son temps est devenu le nôtre. L'on comprend ô combien précisément était grand papy Célestin, pour vous tous de son entourage que la nature a fait croiser son chemin. Papy Célestin était un homme accueillant, rassembleur et très attaché à la famille. La famille tenait une place très importante pour papy Célestin. Votre père était pour toute sa famille une personne aimante et joviale. Nous pensons en particulier à tous ses enfants et frères avec qui il échangeait énormément de bons moments. Très chère famille, rassurée par les affirmations précédentes, nous n'irons plus chercher à rendre visite à papy Célestin en son domicile conjugal au numéro 22 de l'avenue Télé 1, Télé 1 on veut dire, quartier Massano, dans la commune de Lemba, ni à la sortie de quai dominical à la paroisse Saint-Augustin, dans la commune de Lemba, où il était un ardent chrétien,
Car en cet instant précis, celui qu'on appelait Moukouboa vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, il reposera ici à la métropole Academia, commune de Ancilly, et cela dans le quartier Grafias, à l'Étroit, au numéro 88 de la rue de la Béatitude. Je réponds à la nouvelle adresse de notre très cher papy Kabomoboula Célestin, que nous vous prions de la retenir à date de ces jours. Cité Nécropole, Academia, commune de Ancilly, et cela dans le quartier Grafias, à l'Étroit, au numéro 88 de la rue de la Béatitude. Et pour que son souvenir ne soit pas le jour du temps, nous vous exhortons à revenir souvent et chaque fois que vous le pourrez rendre visite à sa dernière demeure physique. Au nom de toute l'équipe de la métropole qui m'accompagne cet après-midi et ses partenaires dans l'hôtel de ville de Kinshasa, une fois de plus, nous référons à vous, sa famille, ses amis et connaissances, tous qui sont rassemblés, nos plus sincères condoléances. Mesdames et messieurs, maintenant que notre papy Kabomoboula Célestin mérite la paix et le repos éternel, nous pouvons lui dire à l'unisson au revoir, avec des mots simples et précis empruntés dans la langue chère à ses ancêtres. Celle qui gouverne à ses premiers pas et caresse à ses rêves d'enfance, comme on le dit du côté du village Bakwa Odia, en Chilouba. Nous disons tout simplement Tatou Célestin Kabomoboula Ouaya Bimpa. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, très chère famille fidèle à notre très cher. Le mot de la famille ou la prière. N'osez pas à mettre des objets en plastique dans le tableau pour ne pas abîmer les le fleur, pas des objets en plastique. Quand nous terminons l'animation, il y a la petite allée pour la sortie. N'entrez pas dans des quartiers réservés pour l'animation ultérieure. Merci pour la compréhension. Chers collègues, nous allons saluer le corps de notre papa Célestin qui vient de visiter pour le saluer. Ça, vive! Repos. Sommes-nous prêts pour tenir le corps? Sommes-nous prêts pour se lever?
mokolo nini papa? Okolanga kufi. Okolanga kufi. Okokele papa nani? Okokele papa nani? Okokele papa nani? Okokele na lemba. Maman, ça m'a quitté, maman. D'accord, vertige, maman, la réalité. Maman, ça m'a quitté. Papa, non. Papa, papa, Thank you.
Malanga